Bonjour, mbote bandeko o bolandaka biso na chaîne na bino bolingaka Prince Ngangu TV. Toza na esengo na mokolo lelo lisusu ya kozala na bino na komemela bino oyo bolingaka oyo tolingaka mingi na bokoko na biso. Oyo azali kopresente émission ezali ngai maman Fidélie Mokichem na pesi bino nyonso bonjour. Nazanga moro pete nazana maman. Bonjour maman. Bonjour maman Fidélie. Maman o se présenter pour na bato ba ebiote bazo na yo mokolo ya lelo. Ngai maman Jackie Rebecca naza infirmière. Oyo tango nyonso nalekaka liboso na bino ngai. Merci bandeko bouti kolanda maman Jackie mingi ba ebie to sala kana ba émission mingi ba émission na bino o bolinga kezalaka vraiment disons bio o ezali kotalisa bino ndenge ni to ko vivre molai ndenge ni pe bokono ka kozala na nzoto na biso te. Na mokolo lelo maman Jackie na moni yeli biso ba makasa na moni papa yawa mama ezali nini na mokolo lelo. Mokolo lelo na memeli bino kasa oyo tozobenga kasa ya paipai oyo wuti na nzete oyo tozobenga ya papaye na ba fruit nango na ba graine nango na racine nango nyonso oyo tomonaka eza base eza traitement à base ya paipai nde oyo tomemeli bino mokolo lelo. Merci maman Jackie. Mais bato baliaka paipai to liaka nde mbuma to comme susu na ba graine to comme susu na ba makasa to comme susu na racine mais oyo eza moi dégâts te na libuma eza dégâts te nyonso tu oyo tozomona tomoni feuille nango tomoni ba fruit nango tomoni pe na graine nango tomoni pe na racine nango nyonso tu eza biloko oyo toliaka eza traitement eza mabete eza malamu mpona santé peut-être osombaka fruit babengi paipai mais ozwi mbuma obwaki nzoka nde obwakaka kisi eza kisi malamu mpona kosunga ata meme kaka mbuma paipai oyo mpona bana baso baza na règle douloureuse asungaka makasi donc eza vraiment traitement malamu mpona nzoto na biso. Merci maman Jackie. Mais na yeba lelo to na émission na biso to ko solo la sujet ya nini to moni paipai mais to paipai yango ezali ko bikisa bokono nini. Paipai ebikisaka ba maladie ebele lokwa tomoni liboso na bino abikisaka constipation abikisaka jaunisse abikisaka pota plein infecté abikisaka gonflement abikisaka donc asana ba maladie ebele na kosu pe oye abikisaka na règle douloureuse kaka ndenge biloko nyonso ezali liboso na bino pe na malaria abikisaka na hémorroïde asana ba makambo ebele oyo paipai abikisaka même amibe ata sinusite kaka na mbuma ya paipai. Merci maman Jackie, tozali ko découvrir o ezali o babengaka ba vertu na kati ya fruit babengi paipai. Mais maman Jackie na mokolo lelo paipai donc kolobela ngo na bokono ya nini? Mokolo lelo toye ko talisa bino paipai na bokono oyo tobengi hémorroïde oyo ebeti bato ebele baza ko souffrir nango mokolo lelo. Merci maman Jackie, o expliquer biso une fois hémorroïde ezali nini? Potokaka bato hémorroïde ezali nini eza dû à nini? Hémorroïde eza veine azanye veine tozalaka nango na kati na nzoto na biso babengaka yango veine hémorroïde azalaka na kati na biso nde soki avimbi ainflammé ekomi sikoyo inflammation ya veine hémorroïde nde toye kobenga yango hémorroïde. Mama akovimba ndenge nini eloko eza na kati ya nzoto eloko nini ekovimbisa ye pa vai na nzoto aza kimia bo eloko nini esalaki buduso tali pa hémorroïde bimie penza moi so avanda malamu ezate eloko esalaka boye bakoze eza ebele oyo esalaka eke veine wana eleka na kovimba bakoze eza ebele bakoze mosusu tozomona ya biloko ya kolia mosusu pe tozomona na bachauffeur mosusu pe tozomona na bamessier mosusu tozomona na bato baza na babiro basecrétaire otango bazofanda ntango molai na bapaster ntango bazoteya ntango bazofanda donc na mwana moke eza bakoze ebele oyo eza kosala eke veine wana eleka na kovimba mpo motu ayeba kozwa bokono ya hémorroïde.
Merci maman Jacques. Nasi na mona bébé moko mais azobele hémorroïde. Ezalaki dû à nini? Bébé mosusu babelaka hémorroïde, mosusu aza na 6 mois, mosusu aza na 8 mois. Tango mama aza kolesa ye bébé bongo esa bandi kolia potopoto tango ozolesa bébé potopoto na ye oyo osalelaki ye sala eke potopoto wana ezala ata na mafuta okoki kotia mpe ata huile d'olive okoki kotia mpe ata huile obino nyonso oyo basalelaka yango na ndako mpo na bébé na bilei mpe ya bébé wana bakokotia mpe légumineuse ata légume na potopoto ya bébé wana okomona mpona koevite bébé wana asala basele na ye bien azala na problème hémorroïde te. Merci maman Jackie. Bon siko tongi toyeba traitement na biso ya hémorroïde ezali ndenge nini tokolia makasa tokotuta traitement yango eza ndenge nini mama po hémorroïde etutungisaka bato nyonso ekomi na bato ebele bakomi kobela hémorroïde mama. Bato ebele bakomi kobela hémorroïde bamisusu bazoyeba kolia te moto akolia tala kwanga tala eloko moke olie kwanga tala munene ta mosusu likayabu kaka boye okobela hémorroïde il faut koyeba kolia tango toza koyeba kolia anzini ezalaka na kati lipase ezalaka bamolécule eza na kati esungaka tango toza kolia biloko oyo ezali ya qualité ya bien biloko ezali mpe ya mole ya kolemba okomona tozosunga anzini ezoke kosala mosala malamu mpo tango kokota na toilette okozala na problème hémorroïde te moye mpe basele na yo ekoma mboma ekozala te parce que ozoyeba kolia mais yo okozwa kwanga munene oyo babengi vraiment ekanga tolo wana na mwa likayabu mokie okozala na problème hémorroïde parce que ozoyeba kolia te esengeli toyeba kolia ntango ozoyeba kolia tomonaka bandeko na biso mindele bango ntango baza kolia mwa ji pembeni mais biso motu bongo oyo alie kwanga munene na mwa likayabu ameli mpe mai te mama fide mais okozala na problème hémorroïde parce que anzini formation wana esa biloko esami malamu te na balusami malamu te na kati ya libumu yango tozozwa hémorroïde mingi. Merci maman Jacques. Soki na comprendre bien au fond problème hémorroïde eza dû nde na alimentation mabe ezomemela mutu hémorroïde mais mama siko mpona soki koevite ke mutu par exemple oyo aza na hémorroïde ezongela ye lisusu te ifo asala nini aliaka paipai mikolo nyonso asala boni mpona koevite mutu oyo aza na hémorroïde ezongela ye lisusu te mutu wana azali capable acontrôler alimentation na ye neti loso ntango ozolamba loso bamama na ndako okozwa huile tia huile na kati ya mai wana ozosalela loso de façon tango okotia loso wana ekobima mpenza moko te ekosunga ebimi na forme moko boye pete moyo libota tango baza kolia ekozala mpe na problème ke estomac akoka koyeba kosala mosala malamu mpe problème hémorroïde ekozala te mais tango loso eza kobimaka moko eza malamu te tango ozolamba loso tia huile na mai na yo quantité ya loso nota misusu oza na 3 sakombe yeba pe kozwa quantité ya mwa demi huile ya mulangi ya koka sa na kati ya mai wana ya ozo kolamba loso wana okomona ke libota ekobana kozana na problème hémorroïde te parce que ebani kolia kitoko. Merci maman Jackie. Siko tongi toyeba siko préparation na biso ya kisi contre hémorroïde osalaka ndenge nini mpona balandi bayeba mpo ezala bato mingi mpe bazosouffrir na bokono yango. Traitement na biso hémorroïde tosalaka boye tokozwa feuille na biso oyo ata 3 feuille ndenge nga naza nango boye moko mibale misato feuille ya paipai tosokoli yango malamu totia yango na plateau moko boye tozwi mpe déjà racine principale eza racine principale okoyebela yango ndenge nini okoyebela yango ndenge nini ndenge nzete
ya paipai etelemi aza na misisa donc toloba misisa ntango okopikola ye boye omoni apikwami nyonso na racine principale yo kokata kaka racine principale wala nzete ya mokie il faut azala nzete ya mokie asali lokola akoli mwa molai nde okopikola ozwi racine oyo babengi racine principale ozwi mpe paipai na biso okataki paipai oyo eza ya kotela makasi te ateli kaka mwa bongo ntango oza kolia na monoko oyo esalaka kru wana ateli bongo mpo ye nde aza na bagraine graine na biso tokozwa yango oyo tozwaki mpe graine na biso yango oyo tozwaki sikoyo ntango osokoli otia yango mopanzi ozwi mpe racine principale na yo osokola yango bien parce que outi na se ya mabele osokola yango ata 4 fois alongo mabele nyonso elongwe ozwi mpe paipai na biso okati ozwi bagraine na yango okozwa sikoyo liboka na yo ntango ozwi liboka obandi kotuta feuille na biso otuti feuille na biso oyo bien atutami lokola pondu ozwi ye odepose ye na plateau na yo mopanzi ozwi sikoyo mbuma na biso oyo ya paipai otuti graine na biso otuti ye akolemba lokola ai ntango alemi bongo ozwi ye mpe otie ye mopanzi na plateau na biso ozwi racine na biso principale osokola yango mpe très bien otuti yango ye mpe fo tuta ye otie ye mopanzi biloko na biso nyonso misato feuille na biso ya paipai na graine na biso na racine principale na biso nyonso so tutaki yo sikoyo okozwa bidon 1 litre ya bidon mai ozwi sikoyo sani otie graine feuille na biso totutaka comme lokola pondu otie na sani moko ya bien ya kitoko otie ozwi mpe oyo totutaki otie ozwi mpe lisusu racine principale totutaki otie ozwi sikoyo 1 litre na biso ya mai wana osopi na kati ya sani na biso wana ntango osopi obaloli yango bien il faut ezala sani oyo kofinika yango na mofinuku ezala bien na kati ya bidon mpo kofinika yango bien soki mpe sani wana eza na mofinuku mpo kofinika ozwi sikoyo tokozwa cuillère na biso ya mungwa kaka oyo toliaka sede table mungwa na biso opo toye nango awa te ozwi kaka cuillère soupe ya mungwa na biso osopi na solution wana ya kisi na biso obaloli 10 minutes aitango kobalola bongo tiki ofiniki na yo soki otiaki yango na 13h neti toza lelo tokomi déjà 13h29 ti lelo eza samedi 13h29 ti tokokoma dimanche na 13h29 traitement na yo esalami ntango esalami yo okofongola otamize yango olongoli badeshe nyonso oyo olongoli ai traitement na biso yango wana kisi hémorroïde na yo obanda komela yango ntongo pokwa mais attention kaka na mwasi oyo aza na zemi mwasi oyo aza na zemi ye soki okosalela ye kotia racine te parce que racine c'est interdit na mwasi ya zemi ye okokosalela ye kaka otie feuille otie na graine esili ye olongoli oyo mais na mwasi ya zemi te ntango okosala bongo ozwi kisi na yo ya hémorroïde na ntongo oza capable ya komela 2 cuillères à souple omei na ntongo omei na pokwa omei na ntongo omei na pokwa pendant 7 jours ti traitement na yo ekosila okomona ke okozala très bien okozala so na problème hémorroïde te okomona ke okobika okozongela santé na yo kitoko parce que hémorroïde ainfectaka baorgane ebele eza mabe aza capable ya komema mobali akoma impuissant aza capable ya komema mwasi akoma na frigidité ayokaka lisusu badésir te parce que aza na hémorroïde ya mwasi ekende kofongola mpe nzoto ya bomwasi okokamwa mwana jeune fille me nzoto na ye efongwami oyo ayebi mibali te parce que hémorroïde efongolaka nzoto ya basi okanisa mwasi oyo ayebi mibali ebele nzoka ayebi na ye te hémorroïde nde moto esali eboye
to traité nzoto na biso malamu yango yo ndenge nasalaka kisi na ngai. Merci maman Jackie. Na yeba sikoyo. Donc tozala kaka ba feuille, ozwi racine, ozwi bambuma, mais fruit okolia te po ezala mutu musuta mususu ko banga mwa muke kolia na ba feuille na ba graine. Mutango par exemple sokola bia sala nani soki cure na ye soki ya kolia kaka ba fruit ya pamba. Mais na dia mwa bambuma muke ekozala mabe ekozala malamu. Oh mama fille de Mexique ekozala mabe te. Mbuma nango kutu oyo tanga yo naza kolia peut-être bosomo na bongo bango ngayo nazoli yango mama fille yo pelia atretaka na sinusite mutu aza na sinusite soki azwi kaka mbuma ya paipai oyo na tongo na midi na pokwa osoyoka ezobima na zolo ekosoigne ye sinusite oyo anyokwami nango ata 5 ans soki asaleli kaka cure ya graine ya paipai azotafuna na ye kaka soki alingi akawusi yango na moi soki alingi azolia na ye kaka ya tribo ya mobesu boyo ekosunge na sinusite akozala na problème te nyonso eza traitement oyo mpe alingi alia na ye paipai na ye paipai ekosunga ye mpe na constipation soki alamuki na tongo mpona koevite constipation koevite mpe hémorroïde ntango ozolamuka na tongo paipai oyo etela lia yango engin ntango nano olie te lia paipai na yo oza na problème ya constipation te oza mpe na problème hémorroïde te ntango tozoza na problème ya constipation eza malamu te parce que d'ici l'an 2025 23 bato ebele bakozala na cancer du côlon oyo eza kozala provoqué na baconstipation na bahémorroïde matière fécale eza kobima malamu te mutu normal oyo nzambe asala ifu mbala moko vraiment aza na ye bien kosumba tongo pokwa mais baoyo basi bakomi na age esi ekomi age epusani ata mbala moko oza na problème te mutu bonne santé oyo aza mpe na bonne santé akosumba mbala moko une fois par jour mais soki moto azokota ata une fois ngo te azokota te monike une semaine 2 semaines eza mabe parce que ezokende koforme cancer du côlon eza malamu mingi te okomona ntango moto asali constipation bongo azomona basigne azoyoka ballonnement libumu evimbi douleur abdominale akomi na mal à l'aise okomi kaka mal à l'aise donc oza déjà na hémorroïde na constipation okomona moto abongo na trouble intestinal ekozala malamu mingi te mais moto alingi koinvite constipation aza moto oyo chaque tongo abimi afandi kaka na wese boye sans aloba ata 2 minutes à 3 minutes chaque tongo nyonso oza na problème ya constipation te po obandi kopesa nzela na intestin asengage donc oza na problème te. Merci maman Jackie. Mais ndeni mutu musoro bakaza na hémorroïde mutu so on dirait nde uti koloba hémorroïde ebimi te mutu so azali akoma osala basali na makila wana eza nini mama ya solo mama Fideline okoyeba naza na hémorroïde ndenge nini okomona ozokende na toilette baninga basalaka posa wana na bopete nyonso mais yo okomi na baforce okomi vraiment lokola moto azobunda okomi mpenza ata moto aza na mopanzi kuna oyoka moto oyo azobunda na kati ya toilette eza déjà hémorroïde en plus okomi oyoka banose eza déjà hémorroïde okomona mpe okeboye osali kaka seli moko eza pate eza lokola makila eza lokola miyo oza déjà na hémorroïde eza na basigne ebele mpe okoyoka libumu mpasi oyoka mpe mal à l'aise epesaka mal à l'aise hémorroïde.
Merci maman Jackie. Lo basuka nini oyebisala ba téléspectateur na biso po eza na bato mingi awa bazo be les hémorroïdes mais tant mususu ani ko se faire soigner te ou bato mususu amoni ke passe eleki mingi ake basala opération maman. Po ata basali opération ezonga kaka. Bato mususu bakoma na système mususu babenga yango soki infiltration mais ekozonga kaka. Bon oyebisa bato wana nyonso nini. Na koyebisa bato wana nyonso tu mama hémorroïde eza vraiment problème makasi te parce que ça na traitement côté ya ndako na yo eza kaka veine hémorroïde oyo ekomaka ya inflammé nde tokomi kobenga ngo hémorroïde oza na solution côté ya ndako na yo mama oza na paipai na ba jardin na biso na ba mapango na biso toza na ba paipai buka kaka ebotaka pamba ye kutu balonaka ete obwaki kaka bo abimi na ye na jardin na yo na lopango na yo paipai ezali oza pe na ba paipai na yo ya mikie oyo komi kobota mama buka paipai na yo tango moni oza déjà na hémorroïde buka yango sala yango okokosala pe mpo na libota mobimbe na bana bokozala bien mama oza na paipai koto na yo fei oya paipai azobikisa ba malade ebele tomoni ba bien fait nango makambo aza kosala mama kolinga te oleka na opération mais kananu oyo za pembe na ndako na yo okomona lobiko na yo ekoya na lombangu mbangu. Merci maman Jackie bandeko batali bino bauti kolanda une solution tellement simple que zaka paipai nde maman Jackie auti koloba tolona rango te ebimaka na mapango na biso pamba eza pe parmi ba fruits ezaka penza talo penza mingi te hémorroïde ekomi problème moko fréquent epai na biso na Congo na Kinshasa bato nyonso ba hémorroïde yo moto osalaka mosala makasi yo moto ovandaka mingi yo moto otelemaka mingi remède lo bayeli biso ezali nini paipai maman Jackie auti koloba paipai ozwi makasa ozwi racine principale ozwi ba graine nango osukoli makasa bien otuti otie pembeni otuti ba graine otie pembeni otuti racine otie pembeni ozwi mai oyo kosangisa na nsima oyo kotamise otiki yango ti lobi na ntongo na nsima obandi komela n'est-ce pas facile ndeko susi na biso ezalaka nini na chaîne na bino bolingaka mpasi ngango tv tozala malamu bozala malamu bokone kota mingi na bandako na biso te po bible elobi te mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance sikoyo toyebi connaissance donc maladi eza lisusu na raison te ya kozala kati na biso yango yo moto oza na hémorroïde solution eyeli yo lelo na kati ya ndako na yo ezali nini lia paipai salela paipai mpo osi tokomi so na niveau ya cancer ya kolon mama ekomi susu masolo mosusu wana ekomi masolo mosusu alors toevite biloko wana tolia malamu tosala pa attention na biloko nyonso ezali kokota na nzoto na biso mama Jackie loba nini ya suka kopesala ba téléspectateur na biso liloba suka na koloba na bango ba oyo nyonso balandi biso tango nyonso bozaka kaka pembe na chaîne na biso bo baza na posa komona biso bozomona numéro na biso ezoleka na se ya télévision na biso bon pe baza na posa na biso bozala mingi ba abonné na Prince Ngango TV nde bokobanda kozwa ba bien fait ya biloko na bino tango nyonso tu ekozala malamu conseil eza kaka eke mama yeba kolesa libota malamu lambaka loso petaka huile pona ko éviter ba hémorroïde ba constipation. Merci maman Jackie, merci bandeko tokomi na suka ya émission na biso topesi bino merci bino bato bolandaka biso bino bato botiaka penza bopotaka attention na émission na bino tika ete nzambe apambola bino apesa biso makasi mbala nsima tokutana lisusu tosouhaite na bino nyonso bon début à week-end makambo nyonso ya kitoko bon début à semaine merci bye merci la papa Arnaud pe tunga to bossa la papa na biso Arnaud o penza sala ka ke tozala papa aseki moko papa Arnaud merci beaucoup merci papa Arnaud merci à papa Prince Ngangu merci à maman Lydie merci na bino nyonso merci